makese kande nazoyebisa yo nga na osaba jete Patrick ndenga bali wana aza kaka na se ya mibeko makolo na ngai ana eloko osanga te na meka kokende kosenge mbongo Patrick aboya koyoka ha tuko tuza na retard uponi tina vandi kimia boye nazo contrôler bango dide na ko contrôler yena mwana mwasi na soki fata ngai na no contrôler bango banana manzaka kolala na bango kolamuka na bango kotambola na bango na toilette na douche na zana bango mayele yaya na kolia na bango bango bayebe biso te nini akonia tama bongo ngala kende kaka nde yo lobi wana Didier pesa ngamba bo ndo kotalisa ke apesa mwasi na autorité lobake ngate na botaki nga Patrick na mwasi ni wana Karim aza munene boye ako ifo zonga mukie azonga bimisa mu pepe nyonso ko bima fa kima libana na tika soki ba meki ko sala erreur na mutu makasi biso na bango rendez-vous wapi na butu bakomona bakoyeba bakosaka na biso te ba yebi biso te to vandi ka bazomona basi kitoko ba vandi nga mama na umuna bengi yawa yaya lokola yo ozokende libala na yo na mwasi na yo en tout cas so nga na pesi conseil te eza na mutu mosusu opesi conseil te lokola nga mama na yo nga mama na boti na lingaka yo mingi ndoko ozokende libala na yo yaya na yo kati na libala wana okiko déranger mwana mwasi bato okomi kofanda na ndako te oza na kimia te donc tia mwana mwasi na l'aise Maman. Na lingaka bino mingi libala la bino na sepelaka nango makasi. Vraiment. Na yebi ke mwana wana akobotela nga bakoko. Ya kitoko. Maman, oyebi nga mwana na yo depuis na kati ya village awa. Na tikala olakisa mwasi mususu te. À part Fatou. Na otikala ko décevoir yo aucun jamais. Oza maman na nga. O izanda kuna nga maman. Place na ki kuna peto en avant na mwasi na nga. Na bando penser na yo maman. Tout le temps bando mona nga na bando le kapa na yo. Non, tu es vraiment à l'aise. Maman, on a vu que vous avez décidé, maman, ma chérie. Eh, on a poussé dans le bilan, on a envoyé un capital à bien. Mais il y a un conseil à maman, il y a un boss à Nabisoti. Gloria, Gloria, aux petites sœurs, Ndakunanga, ils ont Ndakunayo. Au quantité, le quoi, on a balinga yano, de nos boya yo na Ndakunanga. Ils ont Ndakunayo, Ernio Sozana pour ça, Koya, ou Koya Nayo. Ils ont Ndakunanga, mais il faut qu'on ait une famille. Pobino boza so ba bobosa ni femme non ibiso c'est olingo lo basko comme c'est la faute zuwa na ko c'est les zuwa ya moi non maman na yebi ki banduka basi basela banduka ba ya ko ta na famille ko makaya biso azaka ya bino azaka seme ki na botela bino bana kitoko bon maman nga moni na kena préparer déjà na mawa na motema mwana maman na mesana na yo eh Mouché tala il faut ça qu'on habite dans le 5h Moninga toka soso le mobile kio na zali banda na la mukilo na moni Maria Mariam na kuna tongo alikuwa tongo tala mwasi yaya mon cher il nous a envoyé ba pichu ti ou comprendre le mot ti na ils sont toujours à chaque fois pour na bala il faut na lata ya nous on a pas pantalon boui faut lata ou mona siko ilo nini sala obi vio ya sumba mbazamba na kuna Keto Johnson Keto comment on a libusé la makasi les garants de la Narion comment on a libusé la makasi les garants de la Narion on a prêtre ce que vient ben ngani on va former vous comprenez on former on la tabie moi atanga moi là moi mkiso abaga utinda kutuma 2000 on a tout kaka tout balise on a ko ben ki li passer sans bible bagba manga ya côté là mon cher ya mufube no ibisa yo via na mystique bon on tire là-bas yem tout pasteur yem tik oba ya tika Johnson Keto ya amuto ba former yende mto ba utinda ba former unazala nini moi là moi bika il faut passer la famille là na biso via là comme mystique ko buka na te faut to côté là Viens avec Cécile là. Yaya,
a multiplié ba verset na ba chapitre ye moko la vie na ye. Ya viona gaz ici là. Encore Nouveau Testament. Mutali ki ezali te yaya. Eh, tika yaya. Johnson Keto. Mon cher ngana Thomas. Ngama na Thomas. Yesu ki sa ande ba Saint Thomas nyonso tout Johnson Keto, le garant de la Nario. Tala. Tala mon cher. Ngapona ndima muta bongo. Faut mona ka. Sarité. Boya. Eloko. Moi suka ye ubenye na juste. Eh? Eh seconde. Eh. Mais comment ça alors comment moi bien. Vite cette TGV. Comment ni bangse ngam go solo ka so de boxer. Baba. Donc c'est que c'est ninge pe c'est de pape ça mbongo. Faut vivre 2000. Quoi. Même pas mbongo bazali mon cher. Mon cher na bosali ko ebisa yo. Ko ebisa no ba fungoli mikolo zo sala impact ya danger la poto partout na Océanie na Londres Amérique partout. Ebisi tano. Top Africa magazine. So kotsona okuta pe na groupe mobo ya théâtre basala ba théâtre de Congo Nouveau. Bon bana kati. Bana na Congo Nouveau. Bango pe bana kati. Vie muta situ na bango. Souta so ba pièce ba jeune ona basala ka. So Johnson Keto ana kati makambongo. Mais biso bando bo via zotinda te. Via sungo ba petit na ya pêche. Si tunde yango wana ya boulot na biso to ko motiver même routine biso balara wana ya problème te. Mais atini so ta ba ndobo wana sunga biso po boulot na biso ngwana. Va routine biso ta ba pambo à Londres. Obo ki bana bana mbisa c'est sur la pambo à poto. Va bina boy. Katana na ve na niveau ba Londres kuna Johnson Keto. Elonga penele Fatou. Na habité ndenga na moni la mambo, faut faire attention na mabokilo na yo. Mabokilo na seni. Apparence ni kaka elobilanga quelque chose quand ba façon na gentil belé wana. Nandi mango te maman. Maman na za bien moko. Maman. Premier jour maman na loba Didier rebsanga. Didier vana mosno malamu, bozala bien. Maman na nga kumisanga ya yanga mtoko banga bien maman na zati. Na mboka na biso. So ba bokilo nyonso ba motia malamu lokwa ma bokilo na nga maman na Didier. Mais bozé ya kostepela. Maman wana na beta libaku vraiment na zelo. Na bokilo nanga. Fatou tika mambolo ba. Nzambe na so vérité tika. Et bon le so na boteli Didier bana, c'est que maman wana na tiso ndona le pananga. Et kozala somo ke ngana za ekola ye msana bakoko na ye ya. Bokilo nanga. Ha. Na lobi nanga kaka, mais OK ba kana ba gentillesse bi. Poto za bato. Jamais. Maman. Ngana lobi nyoka lokoza muninga na ngai pour ngai pe ba pesa nga pe conseil wana na yoka déjà que ba bokilo faut faire toujours attention. Pourtant to ko musika te. Ba bokilo tanga kala biso ba jeune azuma mo cinéma mukelo ko nga ba lengela makasi ya on est sur vérité. Pas trop si na linga ke makasi linga makasi. Moninga nazobanga na ngai. Zobanga maman na bino. Obingisaka epa na bino. Maman na bino village mobimba oyo déjà bayebaye. Na village voka oyoyo bayebi ke mama na o aza mama moko azalaka matata makasi. So ntango ozobingisaka epa na bino ozobanga ngai te. Osanelo te en plus ozali na ndako te. Ok bilanga. Nga naza na bobangi. Mama na wana azalaka kanda makasi. Nazobanga vraiment ke nayebi te. Nazobanga Mariam. Soki vraiment lingaka nga. Oya. Bibi kina lingako mingi. Motema nanga mobimba na pesi pa ina yo. Yo nde mutu nazo kote lobi na bala. Sauf que maman na onde nazobanga. Ebi te soki ozo comprendre ngai. Ibo yo koya. Naza gere ya boko. Nazobanga mama. Maman osanelo te. Yo zobange kaka ko banga na lo. Ne ba se kozala ba projet mosusu. Projet nazala ngo ya bala. Bibi ke fona bala. Nazala projet mosusu te. Ka moko projet na ngo fona bala. Ya kaka na ndako. Nga na yebi ndenge ndongosola na mama. Mama tozala ka bongo. Soki mwana mobali azopusa kota ya mwana na ye. Aza obligé de se comporter comme un lion. De baba oyo basalaka ba aventure. Mais nga nazoningola bolingo solo. Supporter ma caprice ni au mona beaucoup ma camarade. Moi on peut. Pourquoi le bien ça là bon? Merci beaucoup.
ozoyeba te ke no nga nde naza boye muziki na biso ngai funa tia mbongo banda nayebisi yo nazomona ata signe moko te nini te Patrick so nasengi yo mbongo te nakosenga nani yo mwana nga mobali ya liboso mama bongo osisa maloba ebele boye mpona nini lokwa nasalaka ngo te nazwaka na ngai ya mingi te me na moke oyo nazwaka nasalaka essentiel mama peut-être yo nde okaniselanga bamakambo mosusu ezalaka te ndenge oyo okanisa wana mama moko yo omona bomengo na ngai yo mpo kosepela bongo oyo soki oza nango eza bomengo te nazela ya wapi mama wana eza bamiete ya pamba nabandi kutu nanu vite nabandi vite problème ngai eza wana te problème nanga eza naye kosenga mbongo ya moziki nga mama no nina nayebana na village foka oyo mobimba nani ayebi nga teke na mwasa lokumu nga na mwasa moko omona teke naza différence na basi mosusu ya voka oyo makasi mpo nga nalinga lokumu na bota yo na bomwana nyonso na bolenge nyonso nga nakonuna te mpo oyo oza wana problème te nayebi kosenga nga Raoul Litono le prince du diamant oyo Angola na Lukapa alaki nga makambo ya bien nazokanisa kutu okokolongwa okefanda ata na mboka Mali nayebi bien Raoul Litono prince d'Angola leki oyo ya nga prince du diamant mama prince du diamant kasi ye wana te nga nabotami bu gawo alandi ye asukisi libota akosaka te olingi te lelo nga mwana nakoma mpe lokwa nokonde akoma eza esengo makasi soko koma bongo mpona sepela ye apesaka nga kuna te fotiaka motema na oyo yo sanga na senga yo mpe pesa ngai namona mbongo nana bezwa mbongo nga nina nalinga mbongo mingi yango bato na ndako baza te mama lelo oloti biso mama tokota ndako te mama boka libanda boye tosolo oyi na ndako ya bana na yo tokoti tovandi otelema kaka boye eza esengo te ntango didia koya moni oza ya kotelema osilikela ngati mama kata makambo wana ozoloba na nga nayeki na ndako no mpona ya kovanda nayebi mpona ya kovanda na ndako na yo nalobi yango yo mwana mwasi oyo soki nani babengaka yo soki nani soki fatu yo oyeki na ndako ya mwana nga mpo oyo kolia mpo oyo komela oyo kolata babiju yo amela milangi oyo natino nanu lisusu mama oyo fatu soki fatu yo otie mwana nga na nzungu nini na nzungu ma famille oyo mpe na nzungu kaka oyo olambelaka fufu wana nayoki mama komsala peso mwa mbongo ndambu nanu naza nango ntango madame akoya mas ebongo abati bata ndambo etikama ye nzambe ngai nina kiadi ngai nina mawa nga nazela nani mama nalobi tozela mas karina ya nga nazela mwasi na yo pozwa mbongo pesa nga mama na yo nga nazela mwasi na yo Karine ozala na moni nondi okomobela mutu na moni ozo isu normal te nga nina nga nakezela mwasi na yo ananya pa na nga mwasi nga na baleli oyo ye nga nakezela mbongo epa na ye tala koluka te bato baya awa sur place naza nango nyonso te mama sur place nayebiso pa question nga nakozela te kote na ndako bimisela nga mbongo nakendaka epesa muziki na nga yebisanga sikoyo mpona yeba mwana na ye pena na bilongwa pena mobimba na nga na ye na ekotuna yo ekisita kabutako nge omela milangi mama likambo ezali mama so likambo ezali yebisanga na yeba ko mama na ngai mwana ofati yango nzungu nini yo tya mwana ngai yo kisita oyo botaka te ufandi mpo ufandi ya lezi donc soki ngai kosenga mwana nga mbongo yo ndenge na obimisaka mbongo oyo kopesaka nga ebandi na ndenge nini yo kisita sokutu obotela nge eloko te deye kutu sokutu ozobota ndenge eza bien mpo kutu malamu una bokola te mabata na nga mpe bana oyo yo soki sita obotaka te boni boyko okomosakana papa nokuta anyokolanga boye te nayebisi yo kuna yanga nini eza na rapport nini na makambo wana nga kobima na nga mbongo so mbongo eza te naokende te mama bonjour chérie bongo pesi mama te lokomela te moyikala mama ye bosali mama soka yeba ata na ye sikoyo mama kamba nini yo makasi boye peta bana na yo bonne journée l'équipe kinebi on a kinebi pe l'équipe mo bien bato na kande bazinga mo ta bato cha ba borne na
Vous occupez maman te kabwe. Na occupé maman ndendo yo kutaka mama banda. Siko ya na yo boy, fallait mususu alanda no na simati. Fallait koko nde alanda yo. Fallait koko na ngande alanda yo. C'est bon. Ozo yo moko mama nini? Yo ki si to botaka te. Hein? Lobo yo zonga na loboye. Zonga na zoloba na linga ko te mdesa ba déplacement c'est que si na impolitesse pour la tikitoko. Allez, soko sisi ko lata o lié o sisi alonganza mina ndaku. Maman. Maman ni yozo benga mama. Hein? Eza la mbala soko benga nga mama hein? Eloko ni yozo salela nga. Eloko nini? Yebisanga. Ndaku kaka zaka okota kaka bima parce ne pas suka te, ba na mbele pas suka te, ba verre pas suka te. Mutu te. Na ndaku oyo. Omoni soki boye ko. Ndala moni na kozula mwana na mwasi mususu. Ko botela nga bako. Musani nozo sala ta kolata. Kaka kolata lokwa mwasa mundele. Bilamezo uta ngolezo uta par-ci par-là nyonso ya baleki na ngamoko. Ozo pesa ka mwasi na lata. Maman pas na non maman. Et pas na yonde changer nini. Yo komi mama nga na komi nde mwana. Quand même responsable naza soutenir nazaki Patrick ya lobby ya mukebu non na koli déjà. Bakoko nde na mbongo eloko na lingi. Nzambe nde apesa ka mama. Nzambe mutapesa. Masumu na ya salati. Boko sela ka nzambe ngo makamo nzambe nini mwasi aboni alongola combien na vie na ina bonne jeunesse na ye alongola kwa kazoko reprocher na misu na ye koloba na ngambo siko Patrick ngana banga mwasi na yo ya solo wana non pardon Patrick on comment déborder. Oui. Bonjour maman. Bonjour. Nazulu ka Mariam. Mariam. Oyanga. Oui maman, Mariam oyo. Zulu ka pena Mariam. Abingisa nga lobi tuzaki na ilanga kuna. Abaina ya kutali ilanga. Bingisa kyo wapi? Nda. Bozalaki ne wabuku zaki wa na ilanga. Na ilanga kuna. Usipanga bongo na babo. Mama kute tena. Karine, mambo wana moni pa mama wana. Karine yo kutoza bien. Mama, nayebi so mibali nyonso na mboka oyo. Ba mama na bango. Basala basi na bango bazo salanga. Tu kute wana vendu mama wana ye afingi ngai modèle moko mama na finginga. Ibande kala. Mama na banda kala. Mais o asalinga turo. Nebi ke bana nzambe mutapesaka. Mama na ya fingi, ozobota te, omela ba brique, ozaki sita. D'ailleurs kutu mwana na nga nazolukele mwasi tina point wana yaya. Na komi na suka. Na ebite soki o nga nazomona, yo mona ngo pa mobile na yo. E pa bokilo no na ebite Mama, oso ndima libala ngo sasuni. Yo no mbanu lokwa bozala na bino bien. Si porter ka ye mama nanda osuka. Asuka ye ba mama bokilo ngo ndire bakota klasa ekimote mama beso pendenge ni poni ba mama biso bazala bongo ti. Mariam hein? OK ça va. Zéro. Merci. Obiki na makolo wa mata awate. Tanga na zana makolo wa mata lelo ni moyoka. Tama suki. Lokola suki nani suki malai suki wapi na sana yofa sana kikwiti suki na wapi. Ata diende nga zawa na Karine.
so nayebisi Didier problème à côté la maman na bango tozomona nga boye nabengi so nasisi mosala oyo ndenge na epano chance tokutanila na okana mai sepele na ngotende na kutaki yo siko viva ngo chaque jour ndeko nanga bobombela nga to ndeni mama ndako vandi te okoyeba te pasi yo nga nazomona tande na fondi Didier azwanga boye te so nalambi soso mama na koloba ozolia osala boye mama pasi yo nga nazomona na Didier mama nayebi te oza nzoto abia semble nyonso modele nanga na okoka na ngai te mais konte na opesa okaya loko ozobandango déjà supporte kaka so mosu eza te supporte ka esa nango elo te ye mama na nde aosuka eza mokolo kasi so balingaka babala na bango babala basi mosusu te fale babala baleki na bango ti bopwani bakendaka kobala na bafamille za makasi konte na opesa okaza makasi bana nzambe moto apesa bango nzambe moto apesa bana non vana libala ndeni mwa bokilo lilinga te soso continue bezo na otika libala oyo mama nga na kotika ye Didier sikoyo nayebi te mwasi mama bango oponeli oyo bakobota mpo nga nakomi na sukazande makasi na maboli kokende ya solution te yo kasi so Didier atikali ya obala te yo mpe so okeye obala te ozwa so mobali lokwa Didier yaka lisusu imbécile msensi yaka na mama zoba te nga na nina na mboko bayebi nga nga na mama epasola osakani na pasoli yo olina zela ngai makola ngaye zoba mobali azanga ntina mobali apasi yo moni nga nina natindaka bana na buzoba nga na mama epasola nina mama epasola osakani na ngai na sieti yo masheti osakani na sieti yo kongo zoba mwana olina kati otu makolo na yo wana olina kati na zenga yo makolo wana telema wana yo nga na yebisa baya koluka wa epui na bana mibali mobali nini nga yo koluka basuki etelema na mutu boye bondela nde nzambe apesa motema monene mpe atala likambo na yo ozwa solution mpo mama bokilo wana akanga monoko nzambe moto apesa bana kokende yo kasi nde ozwa bana to Didier otikala babota bana te ma chérie zala makasi nde na mabondeli mabolongo na yo eyeba nde kofuka kari nayoki nzambe moko abundelanga so nga na saka mwa nde mabe ou bien mama wana nga azosali mabe ya justice ya nzambe ezali esalama wana nde fo déclare akuti mboka nini mboka natikala komona ye te yo mama so okataki papa bango aye okosala nini papa bango nani oyo aleki nga nina na biso ozala mbala suka kosalisa nga baje wana te mbala suka mama moyo mona miteyeba te supérieur za mwana papa ka muso sala bapenza batamboka bakomoseka nga na moko mama ezaka nini yango mama nayebisi yo aya lisuki oluka yo akoyeba nga yo bana na vande osimbi kaka soki nini na maboko ozokofilafila mbongo olakaki ngai papa namoni ozoleka te na ndako koleka pamba kutu te ate misi kuna nazomona yo te sikoyo eza nini mama omoni bandanga mwana Didier na vandi awa naye kokuta fatu te fatu abimaki akie na fongo ya mama nga na ndo omona nga na minute omwana mama naza ata na 50 francs te donc mbongo osengaki nga bien sûr nayebi wa mama na ngai naboyi kopesa mbongo te mama zela fatu aya comme ça fatu azwa mbongo eza na ndako azwa apesa yo mama nga naza ta na mbongo te mama
yo pene na moni oza katika zengi katika bulu yo mobala ndeni basomono tala nzoto tala pembe tala mobali kitoko ndiye mo ministre mo bakoza neta na parlement makambo zo bana ya mwasi ya kizengi mwasi na bota katika sita mo boye lokole keko mo bote msana ndako mwasi mama no kibuka dede lelo kana ko bimana mo ngana o pesa ko dumbongo ngate 3 mona simba na maboko pona sana tina no kutu tena zo mo lokola soki nani babenga kana français soki nani soki garçon zéro soki gaillard soki nani na zo comprendre maman question garçon maman le longa comme garçon mais garçon yaya ya zoba maman il veut que soit zoba te maman na komi quand même kolo maman okobando yo finga te garçon zéro garçon boye maman mona te ga bien te ba na fina te yum de botakinga maman pardon yum de botakinga maman na ngai yum de botakinga lo basi ko sokna yum de botakinga comme ça ngala tika ko finga yo to bana basi kwa maman batu baza ndinga boye ba mono ocha ba makelele eta ngai te batu baza ndinga ngana zala kabongo maman ofinga mwasi na ngabo kwa ni maman pourquoi pas yo kopesa fatu chance maman pourquoi pas yo sape ba prière likamba mwana na tout le temps zongisa ngo maman no biso ke nzambele mtapesa ga mwana siko maman abimaki ndako ya ngwana tabanda na utaki zamba tande ne maman eza mbongo te fatu asala ke eza mbongo nanga na simbisa ka fatu etake mwasi nanga kenda ko bukela nga porte kaso yebisika mbongo zali tala zo kadela na buka ngozo marto so brique yoneza buka ndako wana zo mbongo pesanga okosoma te mususu na pokwa pourquoi na kozela karte muke fatu muke fatu ngaza nani rani yenda zo coloniser biso na mboka oyo mama fatu asala oni na lingaka yete mama fatu tango ayaka première fois pa na mama osepelaki na ye yo moko pesa nga consobité l'idée moi so zomona na za mwasi moko aza kimia nga mama na sepelaki mwasi yo bala ye lelo mama komolinga fatu te mama eloko ni yo kolinga fatu te mama asa mwasi na ngai yo kanisi ti nga na isoze la fatu aya nde fatu ozwa mbongo euta na poche ne te mama eza mbongo na nga eza nango pe simple kende zo kaka buka ndako pesa nga mbona liku tute fatu yeba kengana ni ataki awa na ki kozwa mbongo pona moni mwa mwasi so na zo mona longine zo pesa nga kanda pona zo mona yanga na zolo bati bakoko sakana na biso te makesi yango na zo yebiso kanisa mukola liboso ava bana biso bakema bala na yebisaka oni bana na biso jamais basi na bango bakoko monela bango pe jamais tokozwa mbongo ya bana na biso na maboko basi na bango impossible esalama te biso tokonza bango tina suka nina webi modèle kanda la sana ngoya kusaka na tende ko zomona ma dona zomona kanda dona zoko makila nzo to tambola mabe makasi dona yebite lelo sona butu bana na bakoko bika ngape na ko lagisa pene longi na ngape na boya ko mona ngape na bona ko fina yebi na laka ko bima sosa mbeso na munoko yamara yemele mono yamire me budire mono daga gibu mwani gwe kwano Tata ni kumweni kwe kwando Aya betita yoye Aya betita yoye Mwana yekanga mwena yoye Puna nini? Yeke na kupesa Donc akukupesa mwasi ne kibokonzi Aka mataka mbongo wana soki ya kusakana soki usumela mwana na bango mikate Ubi ya kukanisila mwasi ne kile kumatila kilo Apesa nga mama ona boti nina Est-ce que vous comprenez ma maman d'engwana? Ah te, akoyeba. Makesi, lelo, bakoyeba na butunde na fina. Surtout Karine wana za monene bo. Ye. Naza kutata na tina bakoko na ngote epana ye mutu lokola ye. Na moni sasa bakoko bazati. Yaona yebisio, buto lelo milengele. Osala oya yo makamu. Soko ko salate nga etalinga te nga buta lelo nazo biso nga nina mwana mwasi wana seki Karine seki nani nina mwana ndina ko Isu muna lokwa momba ndeko bandoki moko boyote ya ko kende so beleleka na groupe de prière au nom de Jésus na bimina ke mama
na baki kutu malamu kutu na boko la mabata mamu na bati na boko la basoso na mabata ke bana ya Didier mwasi wana tala yango ye fatu wana obokilo na yo peni non aza tetu na mwana kibango bazoleka tetu ngana bizela na butu lolendo na moi na butu okoyoka biso to baza ba grand puissance nina zenga sama wa bakoyeba mwana ngana soki kutu yeba sakana to chila ka teti tala bazana tina na yete ya biso bana te mutoka baninga nde to salela bongo ya biso bana to yokana ki bongo te okomi ko baluka na lobi ya biso bana te to sala nde na mbaba bokilo service commandé biso za service commandé ko ye eye est-ce que mawe zalaka mawe zate mena minicho programme numéro 1 ezana na o basina to yokani boma bango toyokani te mona wa ya bango ezala te na butu olamuka te ngana koya kozwa yo te lelo na butu ali ngai na kokene nga moko avion na ngana sala tondisaki yango déjà makila ese tondaki maman premièrement na seconde merci na ndingo pesinga na bien chance ya kofana na butu oyo potoso po bino moko bakolo bolobake butu epesaka toli ndenge ba français baloba la nuit porte conseil maman elo na ngana biso maman mika mpe na kokita nano na village voka o bakomi kobango lokola kake maman nanga même ata motu po ya otoka maya eza problème finalement maman oza biso na esika moko ou à la longue, tu ne pourras même pas survivre sur ça. Hey maman, ils ont dit que ça a sauté dans la bouée, tous à la bouée. Mais ils ont se comporter, ils ont sous libanda. Mais qui ne peut me sécater dans sa vie. Par exemple, moi, ça y est. Maman, on peut dire que tu vas savourer de l'eau. Yesu. Yes, au secours. Je conseille moi ça la caboué, maman nazo mona ngona mwasi ya bango te. Soki lelo ki ofinga ete lobi se ko sopele mai. Soki lelo betele mvula te c'est que lobi ba kake ko zwaye. Maman finalement ça ni maman nga. Et c'est un peu kokita boki. Nzambe mtapesa kabana. Ezate ke bango baza wana, baza okuna za fondatrice, okuna entreprise, siko basanga bon surtout aza obligé de pesa mwana te maman. Tant est dernièrement la naki camarade nanga charité. Maman nambeli. Kata. Charité nenan. Mutune zo sala. Na ibse loko ngana boya yango wana. Ba conseil salité no ngo pesa nganina. Siko yokomi nani? Donc ngana komi mwana yokomi mama. Ngana mama na yo no tikala ka mama na yo. Ngane na koloba yo yokinga. Yo ningo koma lokola nani semeki na wana suki mosa yana yo wana. Ya mayele kokate. Ngana ke kozwa mbongo na maboko na ye. Nganina kata. Boni boyoko? Na melo kwa pe mwana. Na sina yebisaki yo. Keba na yebisi yo. Soki jo mususu ofandisi nga nina na butu oba noloba nga buzoba pona mosa yana yo ozwanga mabe na yebisi yo eza mbala suka mboko mobima voke yebinga makambo ebangaka nga pe tosanga ponga nina
nazande makambo na village voka oyo oyokinga okikoloba village voka nde esalanga nini sala baje camarade no wana lisusu aya koluka yo na banza fumwa mboka oyo akoya koluka nga petanga oyo oluka nga oyeba nga nina nazaka ndenge nini zoba Yeah,
Maman, nga nayebi ke nga na dide tobota bana mpo nzambe nga na bondelaka na bible mose ekombaza te mama na nga mpe okosepela na bana nga na kobotela yo mama na nga nga nde navandi kaka awa nabanda kozela kaka ti mokolo nzambe leya kosala nsima ndako nga mpe nazokoma mpaka te ozomona te nga nazokoma koko mama sona moto osala ndeni soki oyebi motu oyo atalisaka na mboka oyo ke mwasi oyo abotaka te mobali oyo abotaka te mema biso na dide nga na d'accord mponga na mwasi ya mabota nabotaka yo manga nayebi ndako ya nganga nayebi kutata ndako ya nganga te ate ya mbikudi moko te ate soki ya mando na moko te na mboka oyo okoki okosaka ndako ya nganga likolo mabota na yo yo ndo oza kisita te ya solo donc yo okanga nde mwana nga na kisi okanga mpena mwana nga tala mwana nga bogaka kitoko na kambo akuti ndeka yaka amonaka yo asepelaka na yo ndenge nini eloko nini mpena koki kotire mwana nga yo Nathan. Zinatan. Monsieur. Ya. Huyu na chance. Nandeni. Mio sio simba te. Zeranga la ndola. Nyo na oyo te. Monsieur atosu. Monsieur. Ndera kanga mbise mabembisa bololo. Monsieur, au fond du boy. 3 jours, mon bimoye, ni pêche, ni. Eh mon cher, on a été dans la bilanga, on a été même la pêche. Biso papa va tirer sur l'héritage, ma pêche. Papa n'a pas pêché, il y a eu pêché, mon frère. Oui, dites moi pour on a oui, bâti ceux qui ils animent tout. Non, comprendre tout ici quoi. Nous les sous, maman Béli. Té maman coup de thé mon cher. Ni sous. Oui, bi molonga ni ngai Mariam. Mariam. Moi c'est mbinga. Ozo moi si singa nakutana na moi c'est bongo. Mais na pêche le kit kolo. So kutana na moi ça bongo. Na ndako na bango ba bonio. So kutana na moi ça bongo. Na ndako na ba bonio kufu. Moi c'est malamu, éducation malamu. Maman na bango za lion. Maman na bango lion mon cher. Maman na fanya ndako. Abenga habité chérie ya kutala ngaka. Obani ke osande ndoki solo. Oza pena ndoki. Seke yoko ta banda kwa nganga, ucha mwana ngala nzungu yeki ndoki na okende kosalaka. Kwa pena ndoki solo, ezo mwana na pena tala ilobela yo moko. Soko yevinda kwa mutu moko boy, ubie mutu moko pesa kama mabota. Mama. No bina ndenga mabete. Tokende o confirmer. Oza muta sispe mama, oza muta sispe, oza muta butu. Na comprendre yo. Oza muta molili. Nzambe na ngai nzambe tali kamba dide mwana nga mobali kitoko. Mwaso yazo nyata yezo sakana ye. Dide nzambe mwana na ngai. Mwana yeko lexa air. Mwana zo lexa air mabota ye paso kende kokola. Tangu nini ya kobota mwana wana akola atanga azo dide en charge. Eza perte. Eza perte la basi lokola bino. Eza perte.
ngai naza susu donc na soki kaka wana naza suku na eloko akoloba su te na mwana mwasi akisita boye ozakisita ozazombo oza pamba oza eloko te na ndako mwana ngai osi comprendre nga mpe wana ntambe na ngai natiki ndako na ndikoke il faut arriver nayebi ke neke pa bamolonga nini ngai ti yoyebi baprojet naza nango mpona mariam oyebi makambo malamu mingi oyo ezobombama liboso mais nakomi kuna mosher natoke porte mama na bango abimi natiki ke mama na ndenge aluzitu oyebi biso papa na biso alakisa biso komaki bamama baninga te komaki mpe bapapa baninga te kopesa respect na baboti na botu nyonso tu donc maman luzitu tunapesi mama bonjour mon cher nazwi na ye napusani mwa moke pembeni mama na yabi azoluka na ngai c'était mama nazoluka maria nalobi kutu te ke mama nazoluka molonga nini na nga maria nalobi kaka mama nazoluka maria mama abi maria moyanga abi oui mama oyo ayo azosikisa nga sourire moko bien nayebi ke mama yambinga kitoko tapi nasiki mo mon cher tunango ezalaki afri lisusu yaya mutala yambi yo deja kena ozoluka mariam yanga wana mama mao luzitu bamama koluka bango wana mama zoyambo na lukiesi nyonso tika yaya mama na munene ka ndenge azalaka na ye swiswi aswana te na mboka kolanda wana te basapeme bamabe merana donc mama na maza oyo balobaka mutakala ebomama na kati ya elamba ti yango wana ai mama mwana mama tika kuna binga ta mama mwana mama na ngai esi basebiselo lichette biso tozimesani na baph na biso ndobo moi filet tobendi mwa miss yaya lichette et puis lichette eza esika eza lichette moko ya asebisaki yango déjà po ebaki na oya c'est que mariam ne mutu funde na territoire kende na territoire ofundi na territoire abibiso le machette yaya eza kombekani ya liwa te sia omonaka moshe soki nasalaka sport te na bomwana libanda na bundaka esalinga malamu mpo libanda wana nde bikisi ngai na poti mbangu ngai na mamana ebwaka mama kuna si tu eutaki kuna moshe tala ozomona te omona nde nazokazoki te zoki bapota moshe ngai na opeso tolio babi eloko ezangaka bitumba eza eloko ewumelaka te mais oyo ezwaka bitumba ne bandeli eza biloko epesaka vie donc ndenge babundisi yo boye ce qui veut dire ekosimba oyebi so lisolo ya bato moko bayaka awa bato masolo bayaka awa agence moko soki nouveau eloko na bango ezaka na bitumba mais ntongo bakenda eloko lelo bango tu na poto bakenda poto yaka tosokola moshe mais ngai biso oyebi makambo oyo po okenda ngo na boye te yaka nosala mwa bamisala mikemke bajeune plante oyo efuna lonatiki yo olala mpona moki ezalaki fatigué na ntongo awa lokwa nazwi courage yana ya osola otika na solo ke vas-y bébé tocontinue boyetiwa bango makambo mama osala vraiment yo omonango normal ti wapi akokontinue akokritike nga nabotaka te nasala boye naza su na kimia te likolo ya mama nga mama soki azocomprendre doso kutu mariam ku belle sœur na ngai azokopesa nga mwa mokeki me mama oyo aboti yo ndako oyi kosunga biso apesa biso makasi ke mwana ayaka avec le temps ata nakuti bino soki amoni nga kaka fa lobaka elomo esanga mpasi na motema mpo na nini ngam nasala bana yango to ndeni chérie sikoyo yo oyeba mama ozala na mama à chaque fois yaka watiaka makili faut pas kolandaka ere mo mama landa te bango ere nyonso ozalaka mama so oyebi mama déjà ndenge azala esili okoko tala yango kimia te leki bo sikoyo osala nini oboya ye wana mpe mama bokilo na yo oboya ye mpona bacaprice na ye
bango kobota ezala bato mibale ezalaka motu moko te elo nde fo boyebaka ezala bato mibale mama na ngai maria asi afinga yo mpona mamba ovanda na biso otambola yo toboti te chéri yokanisi mama yo maria so aza bongo elakisi te ke bamama nyonso fo sepela kutu grâce mama maria aza na makambo elakisi te ke ezalaka bongo ngai aza na mposa osupporte libala eza eloko ya ngai na yo nde olobi epuis nzambe nde apesaka basusi ya nini oba otsabu essentiel nga mobali na yo nalingi yo deja olingi suni naboyi te toya babantu bango toya babantu mama na yo aza mama na ngai soki mama na yo alingi ngai te sikoti na libala yango eza nini bébé nga mo mobali no nayebi soki calme-toi il y aura rien et il y a rien bamoto eza elo mosu mama yebisaka oyo oyebisanga te yebisa ngai elo nino nga oyeba ndenge est-ce que nabombelako liboso makambo kari non chéri il y a rien yo kaka moto olanda makambo mama nga moko ye yokolo mama na kipaka te okolanda te exemple ya femme sage na Belgique te ekomi kaka mwana na befort nyonso na osala ondire eyelobi ate elomo te mpona libota na yo vraiment ok chéri nayoki kasi mais nga nalingi ke otiaka susi tolongola susi nga mobali no nazali epuis nzambe na biso likolo azali siko ose susie pourquoi zongo osala bamisala kuna nga kuna kanisi oyo ozwa nga nalia bebe nzoka oyela barapport mama mani naza aza te mama katakata azala nga na fanda po mama na elia so aza akoyebisa mama obenga azalaka derita masolo metela kangi yoko makolo anda kuna banda ya didia bala ya fatu afa ku mariage bazala bien na mama banda bala ya fatu kuma guerre na mama nayebi te so mama yebaka ebota mwana mwasi soki mpe ayeba te ke abota mwana mwasi te so nga baosala nga bongo na famille mosusu ya osepela nayebi te so mpe mama nini asala yango obini mama wala ko basimbaka te ana village ya kombenge epapa kombo lisu nini yango te mama na bilo na mama biso bazaka mapasa te na ntango akala boye par exemple mama yanga nayebi te mwasi ya patrik akoma lokwa nakoba ni torchon bini ekoti eza bien kosukola miso mama likoyoka kombo ya mwasi ya patrik na ndako te nzambe on dirait azala mama na bango azalaka botolaka mobile nazoyeba te imakanisi yeswe donc yeso amonika solo afani ndani ya karina musika donc il faut banoboka so pia oh mwasi ndenge nini mwasi ebi kosokipe na mobile te mwasi boye yeya donc yango bakanganaka jour mosusu mashenge na mbetelo liso na katango titi na suka charita yawa mama la benana wana nayebi tisoyaka maso ye tramutina ye soki machette tu te rends compte de ça susu ye pateka ye awa asukaka na kuna waloka nayebi ka wana deja grand frère na poni azomona koyawa mama kotie mal à l'aise na niveau moko impossible ozota idée te jour moko na beteleka lisola mwasi ya didi nesi na tembeli alandanga betanga nde na kima oyaka mawa penza nzoto komanga pasi bonjour mama Gloria Boni bien maman aza bien oh mungu banda na tikaki abanda tonga na pondo olambi te nazotuna olambi te do pondo kande natikelaki ka ndenge ke na yo kokutela ngo mama mafuta mbili ezalaki do ofandi na yo mafuta mbili eza na ndako na yebi yo zo mafuta eza na kati ya ndako kuna olambi te mpo mafuta mbili eza te bovanda na bobeta masola pambala
bokimia Mariam yo bobiki boyebeke onga na lingana sala bino lelo na fimbo oyo bolingo boyoka yo Mariam na mono awate nengo lambite kyoko lale pa mwasa yana bino o envoûté yo ngana kyoko luka po yo banu sele la masola buzo ba bofana awa o lambela ngate nga kolonda ku yo locataire Beraskani business. Autrement dit, un champion Kadima. C'est-à-dire, ma personne abonnée faut bouger boya. Bana Kazangoul, bana Kin, solo la personne peut mal bien. Awa. Mais dans un côté on a été. Babi pièce amna sika, essayez déjà. Pièce amna sika, obino bolingaki, bana poto, bana États-Unis, pièce à sika, y a on essayé déjà. Hein? D'abord biaka indo qui a ba maman pour kilo. C'est-à-dire ba pesa makasi. Ma pesa makasi avec Congo nouveau, hein? Babita kaka Congo ya sika. To sa musala o botinde so sala kaka. Neto lo bara bana poto. So do salite bino pe moye pe botala biso ezate bino pe moye botinda ezate. Mais na minute minga o lo bezate. To pesa kaka ba mbote be na bana poto nyonso. Bana États-Unis, bana Londres, bana Suisse, oh ngala za la Grèce, na France, na bino nyonso ba mbote belé. Mon boss. Babita là. Sotali Congo nouveau, Otali boss, hein? Otali passe à Vandi, Otali passe sur Sali, et concordé. Babi Kazangoul est égal à Londres. Londres est égal à mon boss Johnson Keto, hein? Les garants de la nation. Comprends? Johnson Keto, mon boss, Talara Bambo, tu ne belé pas sur Sali. Babi si tu as moko, si tu as moko, si tu moko autre, ebiso, dans le monde de Baebi. Yara si tu moko, www.topmagazine.com. Dans ce on dit à www.topmagazine. Donc au moins on va bien à 4. Autant bah informer bien, autant la journal bien, autant la Congo nouveau en live. Congo nouveau en live. Bambo te pas saler belé mon boss. N'appelle Sumbo te nanga pas mère Nicole Kamwana, babi mère double. Yonde. Tara bien mère Nicole Kamwana, mère double. Ce qui aux athées. Na habité hein. Bambo te belé pas le mystérieux DJ Mondoi. Moi aussi je suis DJ, babi et à DJ. DJ Patrice mon couele. DJ Patrice babi ayo belé na Paris. Bambo te belé pas aux ali. Je salue aussi Habita Raye et c'est un faux qui t'a mon thème. Yoga. Dieu donné barbare na Paris. Ma bien ça ma casse. Bambote belé, bambote outi musika, bambote wana. Alors na bossa bisite mère na Cécile Samba na Suisse. Bambote belé. Ya lo baku mingi yate. Soki bolingo zo agence Congo nouveau. Adresse ezaka c'est moko, numéro de téléphone ezawana WhatsApp, Facebook na biso zara Digi Visuel Bikuma. Soko obetata maso obeti agence Congo nouveau na Facebook au moins to zawana. Soko obeti peso su Digi Visuel Bikuma au moins yemoko etake directeur technique ya musala oyo azawana 520 giga Arnold Bikuma réalisateur ka moko oyo babangu ba sepela ingénieur makasi oh c'est na fleur bango alobaki ata un jour on sata film na ye confirmant déjà donc yeyo numéro zaka c'est moko plus 243 89 20 89 345 plus 243 89 20 89 345 wana bozui bureau momba ya agence Congo nouveau ne makambo bien osala masopo lingi pe basala lo film benga biso to sala biso to sala lo film ba idée belé ba artiste makasi bazali ozaki asa musala liboso po bino bo sepela po to kotina mabanga wana benga chief la biso Zoé abinda simba scénario ya film oyo chief Zoé ko poussa déjà poussa mona yo babi yende non ata jika komi film suka eyaka pa na yende akozwa film wana ajiso alambi yango bien tango eko pesa mo elo mo boye dégâts chief ya olobezani ya olobabina d'abord bambota trop bana Paris bana Londres atwana Kasangulu toyeka kosala bino mosala kitoko obino mona dégâts balobi donc tokomaka mambo bien eza ba réalité. Donc, je suis là, scripteur, acteur, donc mon belé. Donc, vous êtes là, on a bien qui toque, qui ne gagne pas beaucoup de kilos, donc on s'est pelé en haut, donc ils ont vraiment l'euro, quand on monte,
ça na fierté pena biso bana Congo surtout na bana Casamance o ba biso bien il moko le champion kania wa business ouais on a biso pe quand même en place pour ya kupema danger donc binga on va mettre au moins la ramsala donc la pesi mbote d'abord attends à Londres Timba ya kiese na kati na Londres Yemoko Patrick Makubika Rata Jubek kuna donc on va petit na mai donc sur le babina mingité le moment la acteur na bino Musala trop donc tous en la bino la rata site oyo sans oublier mon boss WhatsApp na boss na biso apesi sur opportunité Johnson Keto les gars de Narion back et au bout où minu les back pasteur sans bible mon boss Johnson Keto bana poto bana Brazza bana Londres Angola bandiko na nga ba mama na nga ba yaya ba noko biskonso bozali ba fan na ngai oya mas artiste na bino ndeka boyebi toyaki Kazamulu masolo pona bongisela bino kaka ndenge ezalaka o bino ba chef na biso bino o bosalaka biso o sepela na Londres na omona boss na ngai Johnson Keto les gars de Narion tarayo masolo milai ya ebele les bagba les pasteurs sans bible na Londres maman na ngai Adeline Lenga Manitu noko na nga Odon Manitu ya na nga Carlos Masamba salon ya munene na Londres ils ont salon Carlos Masamba dans ce bakati osuki kuna te wa joti bongisi yo te kuna siko yebani na oti mama siko yebani na oti wa mwana poto te po kuna bana poto boyo kaka bana poto sakabajo esikwa solo o ba confirma kabajo eza salon Carlos Masamba okuda ye made in Carlos Masamba en direct Londres mobali oyo apesa ada fashion ezelo rotier pa na ye azala toujours na temps apesa posa mobali mutandu mobali kitoko Carlos Masamba bomona ekuna na Londres mama na nga Deline Lenga mwasi kitoko ya pembe mama na ngai Maria Claudia na France oya simbi motema ya papa na nga Jean-Paul Somi na Sion de l'Éternel kuna na omona bana Sion de l'Éternel nyonso bambote na bino babizu na bino ebele bayaya bamama banoko na mwana bino ya mas Karim Masiala donc oyo azosala ke bosepela na théâtre o bozomona na théâtre mama bokila azosala eti koningisa mais lokwa nzambe alola aza nzambe da bomoni filme yana ndenge eleki kitoko da bozala mpona biso tosepelisa bino yango wana donc toye mpo tobunda na mboka oyo donc tobogisela bino oyo ekolanda bosepela su koleka balobi nde top africa nde makambo babi yango nde makambo kwa biso oyo toye lisusu nina malanga vrai chira mboko oyo ya monde entier naboki na boss na nga Jackson Keto les boss de top africa le pasteur sans bible yaza sans bible les garants de Narian yonde papa makambo nde evande pa na yo biso tolandoka na nsima kwa kanika ninda talaka les playboy à sola qui toc les kakutu donc rien à dire quoi les petits non yemoko le vient nga petit long madova na kata Paris France nde yebi yo quoi Iber Lungi à Londres yonde makambo vena nga yonde makambo yo yebi ozakande awa yemoko les boss Man Pambani na kata France Man Pambani na kata les boss de Lyon Man Pambani yo yebi na ozela yoti lobaki ozoya mwana yaki zanfa yaki na ozela nde yo siko viena nga Zefi Noland viena nga ne makambo Sami Mbenza le dire
Sami Mbenza le dire viens nanga na Londres. Sami Mbenza le dire balobi nde livre sterling nde eloko pamba epa na yo livre eloko pamba na souffraka na nga te mpo yo ozalaka na yo. Sami Mbenza le dire quoi Deo Pambani na Luanda, Deo Pambani Playboy ya kat, Deo Pambani ya kat Playboy osolaka Deo Pambani quoi Patulo quoi na France Patulo quoi yo yebi atanga Patulo quoi les grands mwalimu on a pena ya kosakana les grands mwalimu ya Wara Youssouf 3 fois grand maître munena mboko na kati matadi ya Wara Youssouf yo yebi ya tonga oleka obaluka oh aleka wapi alega mukili na kati matadi alega na kati matadi yene makambu Pelagie Makiasa ye moko serna ngayaka serna ya kati wapi Pelagie Makiasa ya kati wapi na bike tanga komela yo wana na bike biloko bien ezala nango ya pe yone makam le grand caméraman munene ya mboko yo le grand caméraman ya mboko yo ngaye jiga de makambo nzamba image akota tina sama nzamba image akota tina kacha zamba nzamba image jiga yonde. Ah oui, bonjour à tous. Surtout à Poto, il y a RDC, la Pessibinotou Mbote. C'est votre actrice Mariam Casanova. La Pessi Biostu merci na ndenge bolanda ki biso na ba pièce na biso te kolekana. Et la Pessi merci na maman nanga Theresia, mutasalinga petala bima na monde art parce que ceux qui y étaient mawa trop. La Pessi peut tenir les défendeurs en beauté de loin. La Pessi Valé qui n'a surtout famille Lawson, famille Lokoku, famille Boya. La Pessi Biostu Mbote, Malobaro Bezate et puis merci beaucoup, Tokutanakaka et c'est tout. Johnson Keto. Ouais, dans le monde entier, Poto, Amérique, Asie, partout. Et là, on a bino yango. On a bino mon paysage, on a casa Kasangulu. On sait la bino moya bien asi bozala décider na site na biso ya sika. Na on a senga na batunyo so ba s'abonner na site oyo. www.topafrica.tv www.topafrica.tv www.top.africa.tv Vous s'abonner, bah bloc bien sike oya bo sepela. Sans oublier Yemokole, le boss des boss. Johnson Keto. Les garants de Narion. Pasteur sans Bible. Sans Bible. Back. Et belé ba tout na zana ni me bo comprendre ye kalaté. Ba site na mno nyoso mikie wana yango nde yo kangango siko. To tuna na biso na bino. Na pesi mbote na vena nga moko tati bangu na Luanda. Zena nga pure vietala kaka musala ngwe uti ko salema. Kalaté bo sepela ba mabanga na bino za na kati bika. Boss Kudinga. Yena diama très digné za te na kati. Boss Kudinga bambote belé. Vous êtes belé moi otangate. Raoul Itono, le prince du diamant. On vient na Lukapa. On a ba prêtre Lukapa tombé. Lukapa Raoul Itono. Raoul Itono. Bambote belé. Talaka prince du diamant. Les années. Après si mbote na Isama Peko les grands joueurs. Babi Mouton abeta balé respecté. Ouais, Isama Peko ba brana ya ngwana na yebi kena iloko pe ba milangi nondo linga rese koti ko yokango kalaté. Na pesi mbote susu na vie pire vient na nga ya kati. Pire vient vraiment ya kati otozala na Chibo pour la ballon d'or. Chibo na kati ya Paris. Écoute baloba soute pota. On vient Chibo. Mutunyo ça comprend déjà wana nani. Entre yena na voix tout très digne zate. Dégâts. Sans oublier Yemoko ingénieur Giga. 720 gigas. Les réalisateurs. Babi Mikolo ezaye o ba réal nyoso mike nyoso ingénieur Giga kangi bango na maboko ate bango na sale. Dada. Niati bango Bruce.
Mwasa mpusi aliki kwa ngere na ku. Mwasa mamango aleki kwa mwana obali. Na bali te, so bali mongo. Pela. C'est no bali. Bali mongo te. Abala mobali. Eh. Eh, bien.